Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à la grande famille de Maman BBC, bonjour Nabino, bonsoir et ceux qui ont mis les binos partout dans le monde. Voilà, bon début à week-end, Beaucoup de tout cela pour quelques temps, pour quelques minutes. Vu que mingi Maman BBC, les Cambouya ya Bianca et ce qui s'est passé hier. Beaucoup de tout cela où il est kaki lobby et voilà. Libération P à télé si et voilà. Depuis vraiment bandeko je crois bon Nazaki vraiment connecté vu que on était non que le baquet non donc Tozaki Nabiso Tozaki mais moi busy voilà. Vous n'avez pas peut-être copié sa position voilà. Beaucoup de tout solo là. Nako film Nabiso lobby je crois tout à l'heure qui 5e épisode mais Maman BBC Natala quitté. Lokuta mabe tellement tu vas kolanda na bana ulanda kama kamno ya Bianca ngwezaki ndenge nini et voilà alors nous sommes dessus personnellement nga Maman BBC naza dessus ceux qui n'ont pas naza dessus et le kaliboso naza dessus nanu ya justice ya mboka na biso et je me demande est-ce que mboka na biso ekobunga ka jour moko. C'est juste une question parce que lorsque ngana lobaka awa ke no Congo na biso wana il y a d'autres personnes balandanga na privé oh Maman BBC koloba bongo te pona mboka na biso et voilà je trouve que non bolimbisanga parce que tant ngana lobaka ke no Congo na biso wana eza problème Congo soki kobunga ka un jour. Je ne pense pas parce que maturité, manière, raisonnement, il y a Congolais et c'est baby makasi na okelo bakeno et c'est boti ataba ruine. Et c'est boti ba ruine, je vous dis. Niveau ya kimote mamabe o eza na Congolais, mais non laisse tomber. La grande famille, toyebi déjà biso nyonso awa keno toza na deux camps. Na deux camps wana. Tu déjà que non, quand moko bazalaka trop violent, bazalaka trop agressif, bazalaka trop donc baza vraiment batu moko bono ke lo bakeno ben bakena nango ka ndenge moko amabe. Alors personnellement nazoki tana nga ya kovanda ya ko raisonner au juste pourquoi ezokende boye. Logiquement parlant Bitumbe ngozala peut-être ezala loyal. Alors Bitumbe za loyauté. Nga bana okanisa ngeza on dirait peut-être que non, eza juste ka ba délire, eza ka ba dingue kindara na réseaux sociaux et voilà. Mais je bien confirmer que non, ba agissement ya batu mususu sur les réseaux sociaux ndenge bayaka vraiment en chair et en os. Bayaka penza na mitema na bango ya mabe. Nango vraiment mettre en jeu vraiment. Pourquoi je dis ça? Non, le babongo parce que Bianca aza moko na biso ya famille Libota oyo azape molobeli chronique fois tinenge babenga biso. Voilà. Ce qui te le bito kende na critique Tokoloba que quand ils ont ya Bianca voilà le quoi ba un problème de na télé si kobima ya Bianca
ezalaka mingi koya kolobela télé si na ba sortie médiatique na ye oya salaka na okoloba keno abimaka peut-être pona wa ko telemela ba sotis oyo télé si ayaka kolobela ko ayaka kofinga peut-être ayaka kofinga pardon ça peut-être été o ayaka kofinga biso nyonso toyebi keno sortie médiatique ya télé si asiblaka toujours kaka toujours Poutine atanga mama BBC ta on azolobela bino awa lorsque na bimaka pona ko ya kolobela komba télé si c'est lorsque asali sortie médiatique moko ba propos oyo ya tenaka nde salaka keno ba propos wana ngai na bima ou encore Bianca pe abima. Malheureusement justice ya mboka na biso nazoe bate pourquoi jusqu'à ce point yango wana atane bakangi Constant Mutamba bakangi epo balingi musale kende liboso te balingi justice ya Congo ebunga te yango wana ba faire menacer vidirti balukeli ba problème ba piéger makambo mbongo kaka pona kosala nini pona ko éliminer ye tout ça pona nini Congo elingi mboka ebunga te Congo elingi bato a vérité te toke na ngambo ya Bianca bazaki na problème Bianca kutanaki na situation na ya quoi ça ya accident au babetaki machette babengi biso ezaki vers 23h déjà nazaki na sina vani nanga nazo méditer na ozela ba minuit beta comme d'habitude osa moi lo sambuka ndenge zalaka na moni jemima benga inga mama bébé soza mama bébé c'est nazui na yambi phone problème nini problème awa nini tala boye Bianca boye wapi na selemba o na minute au télé si basi bakangi et voilà ah c'est vrai bandeko kaka partir à 23h wana ti lobby vers Hermoroboué on a que pesanité nazalika toujours likolo to landeli makambu et sali que soki bato bazo benganga mama BBC to moni ke no télé si abimi na prison Bianca azana pota o bakataki machette bato bazo comprendre en côté na yo nanga to lo bakeno to comprendre en côté vu que Bianca azana pota na loboko mais justice ya Congo est libéré mutu o ya kataki machette justice ya Congo est privilégié mutu oyo akataki mutu machette pona nini parce que bapesi mbongo $1000 donc batie mbongo en jeu $1000 oyo cher collègue il paraîtrait ndakene kocha basali ba jeu wana ti botala kaka batieli bino $1000 na mesa bino ba PJ soki PJ soki ni bozela soki ba PJ bobengaka bango soki banani yango bobengaka na Congo wana ngana bima na Congo kala na yeba ne bobengaka bato na bino wana te ba JP soki ba PJ soki banini yango $1000 na mesa ndeko mwasi ndeko mobali na ngai oyo batieli biso $1000 na to sandeni il faut zaka na bonzambe otambolaka na crainte nzambe ozolinga donc il faut zaka na crainte nzambe na kati na yo oloba keno te eloko te o se rendre compte ya ndeko oyo aza na pota na loboko boyebi te biso nyonso je crois eza na bandeko moko mibale o natindelaki bango vidéo tokyo tiango awa te parce que ça fait très mal et YouTube a ko bloquer chaîne a ko bloquer nani vidéo donc bakatini bomoni bakatini na ya muke wana katikati makila je vous dis et likolo nango natiki sikoyo batieli bino $1000 na mesa bondimi kozwa mbongo siko mutu oyo aza na pota aza na peine aza na douleur vous acceptez à souffrir sikoyo na lobi boy pota wana tango batongaki yango na vidéo ndenge natali pota na nga ndenge natali pota nayebi te est-ce que pota wana ekoti ata nani infection te ezwi ata tétanos te pour façon o babane ko tongela ezaki na ba état moko ya bien te na mi tuna na ba Congo ezamboka nini franchement Congo ezamboka nini
soki botali vidéo ndenge bazotonga mundeko mwasi maboko otala boye makila oyo ese bimaki wana façon bazotonga na ebite soki infection ekotaki soki tétanos ekotaki je sais pas mais l'état endimi nga eloko ezolekela nga atata on osola na bandeko na Congo wana na lobi non à la logique ndenge bakangaki télé sazaki na kati ya prison il fallait nanu la première des choses batiki na nous télé si wana il n'est pas dit que non ndenge toza boye tolobi que non télé si fala kufa na prison non toza batu ezana mutu mususu oyo ayoka kate peut-être aroki ko zwa sansa ki bomoto soki bakangi ou yango so ba pinirier c'était peut-être notre net nga ezaki peut-être soué na nga ya koloba que non ata ko sala 2 jours akobima na ye ezaki te que non akele ko kufa kuna non ezaki non asala ta 2 jours aizwa ta sansa ki bomoto kolanda na ajinaye kolanda na je sais pas ceux qui bozo comprendre les kambango vraiment ça fait très mal et dans la mutu moko te tokyo lo bakeno o akota prison akende kokufa non mais dans la mutu mususu il faut azala éduquer na punition moko boye pour ceux qui azoyo kate soué na ngezaki atake no ata télé ça kosala 2 jours mais alali ata na prison 2 jours na sokoli maité a sosola kibomoto ezonga malheureusement mbongo esali nango makambu nango ba privilégié télé si akende po mbongo ebimi e batiki mutu oyo aza na pota mutu aza na pota o bakati penza bandeko soki botali makila wana je sais pas na ebite sort ya Bianca ekozala nini parce que ndenge ba libérer wana yemoko à se prendre nani charge ya basoin na ye est-ce que it makes sense ezo make sense te nga na yebi ata na bamboka na biso oyo Afrique du Sud kaya ya Bianca ndenge zalaki wana bakosambisa même pas ka ndenge bakangaki télé si batiki na nous télé si na prison la première des choses ezana nous santé ya mutu police est commis rapport mutoazo saigné batongi et tout bapesi rapport wana batindi ye na hôpital basala ye radio basala ye banini basala ye makambo nyonso première soin nano ezala bongo eza police ndeko ripoter etindi ye na hôpital mais oyo asalaki ka wana azala nano na kati ya prison bozwa suite ya nani ya résultat ya hôpital je sais pas Congo na biso to fonctionner na ebite mongo kaka. Ça fait très mal. Lelo Mutambaza kokangama. C'est parce que Mutambaza qui na vision côté de la justice à Congo. Mais le koba tata na mikolo na baebi keno bango bakendaka nango nyoka ba bite petit azo ya mabe. Il faut tout éliminer petit. Ba lukeli ba problème belé ti piège kaka ya muke ya mbongo. Mbongo ngo pe kenda kite mbongo ezaki juste administration des aki esala ki soki pe nini déplacement ya mbongo. Tout ça bakangeli ye wana. Et voilà aujourd'hui. Est-ce que beaucoup qui peut imaginer Moussala Oyo, mais Moutamba Banaï Kosala? Il fallait l'élo à se retrouver dans la prison, à se retrouver dans la résidence surveillée. C'est malheureux, hein? C'est malheureux. Ce que Batiki Telesi, sans rapport moko ya keno, ya mutu oyo azoki ba oye bise que non kende o se prendre nani en charge et voilà moi ça me dépasse yango biso kaka en Afrique du Sud biso kaka awa Congo na bino na vraiment c'est de la merde natali na ndenge bazotonga nanu Bianca pota yango natali na ndenge bazotonga pota yango mutu asavandi na kiti loboko a tseboye elongi etali kotoyo pona somo bazotonga kotoyo mutu ango azotonga asa telemi libanda boye mabele eza wana je sais pas hygiène na éviter la grande famille sikoyo l'état justice bomoni état ya mutu depuis Dabutu ti lobby mutu azaka na bino wana bozo se rendre même pas compte ya koloba keno avant to sambisa mutu oyo il faut nanu hôpital ezwa hôpital epesa biso résultat ya nani ya ndeko mwasi c'est-à-dire na uti koloba ngwa tango Bianca bakangaki telesi l'état lingo sa nini et ça dit rapport rapide papa bozo ebo kene na hôpital bakene na hôpital esali radio hôpital ezui etalika ndenge basala ka basoin na bango papa résultat ebimi résultat il faut ezonga na justice
À partir de wana nde bokoye ba ko sambisa. Ils n'ont même pas ko sambisa parce que eza likambo ko kanga mutumba moko parce que aza déjà kuluna. Malheureusement, il y a kolobeze belé, mais on doit se réserver pour ne pas peut-être koluka ba bitumba mususu, pour ne pas peut-être kolula musabatu babatu mususu. Mais ce malheureux nano un namboka na biso na justice amboka na biso. OPJ, bah si ça va moussala au plus tard 16h30, bah si c'est moussala ba kei. Mais bah vandi wanati 18h. Déjà codé pour na ba oya kopesa bango $1000. Ce qu'on to kende na to solo na sens ya kibomoto. Juste sens ya kibomoto. Est-ce que maman télé si tant qu'une femme, tant qu'une mère, tant que grand-mère, tu n'as pas un cœur toi? Oza mouté matin. Bien qu'il y ait wana tikali wana. Boebi eta. Ya santé ya bien kate. Boebi eta wana te. Je vis des vidéos ba tinda ba vidéo belé wana ya esengo parce que bo gagner télé s'abimi na prison. Oui, télé s'abimi na prison. Oui, c'est bon. Mais bien katikali na pota. Boebi eta de ya nani ya santé na été. Bandeko, est-ce que vous allez vraiment battre lorsque vous allez vivre toujours, vous allez demeurer toujours dans ma baie? Ça fait très mal, il y a comme on a moukolo loko la maman télé si. Grand-mère, pour na moni ba vidéo ya télé si, vraiment sans make-up, ça va pas là. Télé si c'est vraiment grand-mère. Nathalie télé si penza boé, na maman oya botinga, azata na nzoto loko ya télé si te. C'est-à-dire que nous, on a robé la télé, si tu as maman kouloutou. Là, on a manqué. Nathalie Penza longi à télé, si Nathalie Penza zoto nenge et nyamande zoto nenge, c'est quoi y penza? Ma maman a bongote. Malgré le rhumatisme, les autres dérangés, oui. Mais nous autres, il y a télé, sotali, télé, c'est nga obenga maman kouloutou. Maintenant, la génération ya lelo. La génération ya lelo, au moins, maman ya bongo. Na ba gafa boye. Mais allez-y comprendre, ya ko comprendre état d'âme na e. Nandeng ya mabete la grande famille. Nandeng ya mabete. Ya kolobeze belé, mais nazo se retenir parce que, nazo se réserver parce que, namoni penza kito côté. Il y a d'autres personnes sur les réseaux sociaux où tozo va insulter. Na âge ya mama wana omoni bianka wana omoni ndenge avec na loboko ka aboy. Oui, obimi na yo 2 jours 3 jours okola la paix bien au lieu au meli bien mutazo souffrir na pota kuna bobeteli yango maboko. Que la justice de Dieu soit faite. Lokola justice a mokili eza na injustice, que la justice de Dieu soit faite. Bandeko, ezane loko moko te na sa moi oyoyo. O to sala kaya bolamu. To futi yango na sete, to futa ka bolamu na se awate, to futa ka bolamu nde likolo. Mabe na biso to futa ka a na se. Lelo te lobité. Tout ce qu'on est en train de voir, il y a télé si. Bandeko, bokanga malubo na olobila bino. Télé si nzamba zo peso temps ya ko se repentir. Nzamba zo peso temps ya ko se repentir mama. Mama kulutu. Tokoki koye to loba mais il y a d'autres choses. Il faut maintenant toye penza na kibomoto, penza boy toye na humanisme, toye na sagesse, toye na intelligence pour lancer un message fort. Parce que façon bino boke na makambo. Na yoki balobi ke non, oh, mutuka belvie bandaki ko tambola kaka wana na parquet ana ezo tambola. Faux et archi faux. Faux et archi faux. Pour votre information, hier ezaki kutu mariage civil ya tadi. Ce que vous avez siko, vous imaginez siko mariage civil ya tadi. Il fallait batunyo sonné bazala kuna na mariage wana. Belleville, elle était là-bas toute la journée. Azaki ne kuna salon, assisi salon, qui kuna pas na mariage. Moutou kane bane ko tambola, côté à parquet, ko salani. Faux et archi faux.
Bon, Lukaka a raison. Mais laissez-moi vous assurer que non, un bon jour. Lelo te lobité. Régner, continuer à régner dans n'enge bo kendele nango. Mais un bon jour. Un bon jour. Toza awa. Boko tu nangulu. Tant que justice en Nzambe ezalaka. Un bon jour. Bientôt fingana. Bientôt lobana mabe. Mais à cause mbeli obeta mutu. Dites-vous peut-être que no ka n'enge ndeko asenya kiwana. Pas évanoui, pas mutu akei. Et nous allons dire, moko zana ki bomoto. Moko zana ki bomoto. Parce que de façon saigner wana. So isuko ka pas évanoui mutu akei. Bonne bo loba nini? Bonne bo bimsaka ke no boza bato makasi bobomi pe mutu. Mais bandeko, na tina nunani apparaît. Mutema passion na yoki ya aja mama telesi. Na réalité makambo azo sala. C'est pitoyable. Eza pasi pe mawa. Et loko ango belvi pa sala e yebanite. Mutu ka belvi bane otambola wana te. Belvi avec ne pas kuna na mariage civil. Bizi kutu. Azane kuna boebiye. Yekut na babuzo ba azala kate. Ça fait mal, hein? La grande famille. Et ça lui passe. Justice à Congo. Mawa. Justice à Congo. Mawa. Laissez-moi aussi vous dire ou encore vous interpeller aussi, famille Libota. Laissez-moi vous interpeller aussi, famille Libota. Les noms là ou encore comme on a famille Libota. Ezanini. Je crois que ça qui est émission moko na tongo. Na lobaki ke non, biso nyon soto tia maboko na pati wana. Parce que Belvi Nenga Zawana atinda kabatute. Mais lorsque Bino Bomi Bengi famille Libota, vous êtes là aussi pour nous soutenir pe bande kona Bino Mususu. Oh, peut-être pe ba défendre la Belvi. Toke pas itozonga. Belvi tokyo kotse na makambo te botika la koye bango parce que Belvi jamais benga kabatu na téléphone. Maman est défendre nga, maman est kene nango boye, maman est ok nango bien, ah maman est osolo la ki bien. Jamais elle ne fait jamais ça. Nga maman bébé c'est naza témoin. Mais le coup la biso famille du bota nere to zalaka to se soutenir na nyonso et ça bien. Tous à la kaka wana te famille Libota. Non. Non. Non, lo bango ka na parabole na oki ko fongola ngo penza te parce que bomoni biso ba mama bébé c'est oyo to koma ba to moko soko lobi boye pa ba kati yo mbala moko ba memi na TikTok kuna. Justice à Congo. Et tambo la rasiko ka na mbongo. Bo imaginer. Mutozo kufa, est-ce que vous qui comprendre le wana? Lelo to ebite non na bengi bianka ngote. Lelo to ebite alala ki ndenge nini, alamuka ki ndenge nini parce que depuis avant-hier, tango batonga ki ye pota wana. Na oye bate potango. Na façon ka batongela ki ye infection quotité. Tétanos te. Parce que ça qui n'a pas été bien de façon batonga qui est. Or toute la journée hier, il fallait aller à l'hôpital. Journée mobimba ya lobby, la fille, la dame, elle devait être à l'hôpital à l'andelaye batala loboko batala batonga ki ndenge nini et tout. Radio batala parce que dans la vidéo azolo ba que non c'est comme si mukuwa, ceux qui musisa moko eza touché et tout. Mais elle a passé toute la journée na parquet. Toute la journée.
bandeko botika biso tovanda na baafrique du sud franchement po eloko liboso afrique du sud bongo kaka balingaka batie nano mutu na kati kuna balobi tozela nano résultat ya mutu wana obetaki wana mutu wana azokaki yo vanda nano kuna hôpital pa ambulance bamemi ye kuna papa epuis ntango ozokende wana urgence mbala moko parce que eza l'état nde mpenza ekomi botalela biso boyeboye bopesa biso report à partir ya report ya médecin nde sikoyo l'état ekoyeba kokata makambo ya fille ya nani ya mutu oyo asali gafe soki bakokatela ye soki bakoyebisa ezwa soin ya nini soki bakonini à partir ya résultat oyo ndenge kobima me baye boye botie $1000 po babimisa sekila telesi bobimi mpe bobelela boseka bobeti yango bomoni yango feti. Maintenant dites-vous que non, si la fille était morte après nani hémorragie. Ils ont passé la grande famille. Ils ont vraiment passé. Ils ont passé. Tozuka Maele. Mais si là, vous savez, Babilo Mususu na Congo na biso boki ozalo bozote ya yo ezalo babiso ba mususu ba mama BBC nde bongo babiso ba mama BBC to yaka na ba vérité moko boye to yaka ko édifier bato bazo benga bandeko Bianca aza telesi aza libéré je crois aussi pour moni ba vidéo. Alors c'est au moins ça. Bianca aza akomizwa en charge ye moko. Alors désolé non moi nanga soutina ya ngako kolandela makambo te parce que justice à Congo ezo décevoir vraiment. Justice à Congo ezo décevoir donc au grand jamais congolais justice à Congo ekoki ko travailler na ba énorme ekoki ko travailler ka na vérité ya likambo eza boye to kata likambo boye te lorsque mbongo eza na mesa mbongo ba pesa ki eza to ki ko boya mbongo wana te ata bino moko OPJ ovandi na ti 18h pour so yebi ki non la réseau ya mais o libéraka déjà bureau na 16h namuna nanga makambo namuna nanga bamboka ya biso Congo pardon mboka moko ndire ba ndoki penza nde bavandaka na mboka wana mboka penza bomona penza mutu déjà zo souffrir ba pesi bino état de santé na ye loboko pe bakati kotoyo batongi soki combien de singa vidéo balakisi bino vidéo ya mama na ndenge akanelaka bato keno akosala boya kosala balakisi bino mais likolo ya mbongo botika nga soki nazo dénigrer Congo na biso wana botika kanga bino bato bobenga nga na privé bosuka penza bosuka koluka nga na privé parce que ça normal te Congo eza mboka moko il faut ko wolola ngo penza mboka moko il faut ko wolola penza. À la logique, télé c'est bimaka yaka kofinga bato. Bianca bimaka ko yako répondre ce qui est télé c'est bimi. Na ba lokuta na ye. Aye à répondre azongi sepe na nzela lobeli yepe avec ekendaka bongo. L'état ngo sandeni na likambo. L'état ngelo bakeno ne bino bokena na makambo boye. OK. Eza ba nini na bino bosala na ba YouTube na bino. Alors mabe koti parce que bokomi kozwa siko machete ya kokatana kitoko te ozo mériter nini prison parce que tant ozo mériter prison no koti prison opesi bandeko mususu pe nini leçon ya koloba ke non prochainement tout ça elango te siko na minito ça va continuer na minito déjà ba komi na bango soulager ya koloba na okipe ko katana nga mutu so ipe nini yango to ke kuna ba la rekobima c'est ça
Parce que tant que tu as Congo, na bino Congo, ma bébé c'est Congo, ça kakambo cannabis, Congo comment arrêter ça dit. Alors, c'est moi ça la grande famille, désolé franchement. Désolé. Biso nous tous déçus. Tolkolobate que non, on avait besoin de télé si à côté na prison, à qui ne fait dans la prison. Non, mais non. Attends, maman, bébé, so nazolo banazaki te, donc lobate que non, nazaki vraiment na posa penza kota penza boloko, ye penza ba condamné à mort. Non, wana ki bumoto ezate, wana humanisme ezate, wana motema ya ezate. Ezaki juste à salata des jours. Ya koloba keno azwata ki bomoto ata ndenge asali jour moko wana asali jour moko ya troke lobate keno asali jour moko asokoli maite et voilà non abimi naba sens pardon abimi naba sens moko bo esengeli te azo mériter punition ya l'état kolana na vidéo oya bimisa ki ya koloba boza na chance. Et ça il lokonga na oloba. Le roi le va continuer. Toza kaka. Ba otie na biso na bilo caméra. Le roi ba bébé bolona ba berceau, boyebi eloko te, bombota te, bobima ni bali te, ba vierge. Le roi poko na pridi, moi na 12 ans. Ndeno kana bino nga ana. Journée na bungsa na sac na. Mouton on coûte en sous tour. Botam on a pata. Bino on lingana yé beska bosaka de mission de bino. Na ba kwa affronter bino type bosaka de mission. Na beti bino na fouter bino bon bakangi bino. To kena bino de. Na basi. Eza ya opération to côté na bino to beti bino. Balakisi vidéo oyo. Et fait pe yango wana machette na loboko ya mutu. Mais likolo mbongo ba libéré likolo mbongo ba libéré mama mobimba osali gafo eza yango te mais ba bimisi yo ozoya kolela liboso ya écran ya koloba ke non mutu abimisi yo nzambe apambola yo mutu abimisi yo mutu abana ko benga yo ya libéré balar po yo bima oleli na maya misu olobi nzamba pambolo eza nzambe nini oyo sambeleli ye ke non nzamba pambola ye eza nzambe nini oyo beleli olobi nzamba pambola ye et si longtemps oh my god batu baza na crainte ya nzambe te ya aleli je vis na moni vidéo batindeli nga lobi na ba 22h 23h aolela ya maya misu nzamba pambola atiki ngai terre nyonso balobi nini nzamba pambola c'est quel nzambe bozotite intelesi nzambe nini yo ozotanga wana oloba keno nzambe ana pambola nzamba pambola mutu oyo aye mutu oyo a soutenir yo na mabe nzamba pambola ye oh mon Dieu Seigneur kimiano pe mabe nzambe. Hey! Mutu aye ko soutenir yo na mabe osali. Mais yo beleli nzambe apambola ye. Hey, la grande famille, est-ce que vous comprenez? Vous komi na place nga na komi. Oleli pe maya misu. Dites-vous que non cette dame a kufaki. Enge ozande nini awa? Ah, moi, j'ai chité na film exact, parce que Natala qui filmait, lobby, na otalango kalate awa na tongo awa, Natalango po, lobby nazaki vraiment likolo, et lorsque nous a appris que non, bah libéré, boye, j'étais vraiment dessus, bah ton soukou tout bas, na lala ki na kulala, à partir de, je crois que ça va 21h. Nalalaka air wana te tellement nazaki cassé na lali pongi bazo benga nga jemima kuta obenga nga zo benga ngai na ko sutuka air moko boy na tala boy ba ata ba 4 appels manqués à jemima fait ce qu'on a rappelé sous jemima pa pesa nga position
Alors Nathalie Bonabi, oh Seigneur. Siko ba mama famille libota ko benga. Ba toi famille libota ko benga. Voilà. Réalité yango yo. Non mutuka ka sosola. Bianca bimaka te lokwa mutu aliboma. Par rapport à Bianca na mama Telesi. Mutu abimaka lokwa mutu aliboma eza mama eza ce qui eza Telesi parce que Telesi ba futaka embongo po ya koloba babiloko na alobaka wana. Bozela siko nenga bimi boye donc lelo 2 jours oyo akoki ozwa ta $200 na ba plateau ya bato ba futa ye parce que ya bandaka na $50. $50 akoleka koto alobi $50 aleki boye akoti na minute oyo pa moni keno azu cop na minute oyo na ba plateau ba futaka ye. Siko boye bisanga. Et puis tango akobima wana kombo Bellevie kozanga te. Siko Bianca bimaka par rapport ya oyo ya kakoloba. Siko ye aloba mabe mais baya kozongisa ete. C'est-à-dire que non ba biso ba mususu ba mama bébé c'est soki tozaki déjà na ba Congo wana do ebité soki tonyo totambola. Parce que ngape mama bébé c'est au grand jamais na koloba mutu munene libu muboye makolo boye ekendaki efingaki na yebi nanga kutu ndenge bandaka te kofinga. I don't know. Na yebi nanga te. Moi peut-être j'anime. Kofinga eza yanga te. Moi j'anime peut-être yo ici. Ce que la vérité nanga o nga na yaka nango donc na bakini wana peut-être nga totambola likolo. Ça c'est quel genre de méchanceté? Ah. Ya. Kambo e banda depuis na Bible, injustice e banda depuis. Injustice oyo. Nzaba te mbaka mutu asuka. Bobi misabino batona peut-être pour maman bébé c'est balobi que non mutu kabele bane koleka leka wana ya solo non. Bellevie azaki na fête na fête kuna na civil. Pour votre information. Prince kutu pe bakanga ki bango kane babane kolandela prince doambo na gosse di tambala. Bakanga ki kutu bango tango babandaki kolanda parce que Tokyo pesa ba précision non sur tout parce que Tokyo pesa makamunyo sur tout Tokyo lo expliquer non sur tout vi que no bango ba mbongo ba $1000 pour nani abima. Mais moi je suis sûr et certaine que non les loté lobité lobi kuna pété mais justice en Zambeza. Et là ndeko moko bo na formula na relater bino histoire moko ya mutu. Et ça en Afrique du Sud. Et mon lit moi boina luba. Boina luba. Mais bon moni mabe. Muto mabe akufaka mabe. Muto mabe akufaka na mabe. Muto mabe asuka kape mabe. Bozala na mitema nous sommes des passagers na sa mboka na sa mokili oyo guerre ya Bellevie na ya Sila Bellevie aza na guerre na Sila te pour votre information moi je vous informe ça Bellevie aza na guerre na Sila te ata babiso tango to bimaka boy to yaka ko bima parce que ka vika ka ya réalité yango ndenge ezalaka non biso to be dolinga ka Bellevie to essayer pe ko défendre mais Bellevie ne nous envoie jamais. Bellevie abenga kabiso te ke no bo sala boy je mets ma main coupée quand nzambe oyo na osamela butulo kwa moi na longoli non ki fanatisme kuna mo kutu na oloba ke no elle nani Bellevie pe pa akokipe ka kokota makamwango parce que trop c'est trop avec ces gens mais vi ke no azanaye muto ba soticité elle n'a pas l'état ya bêtise elle est plus concentrée na musala. Parce que ceux qui muto azo sala babilo kwana oto omona si la zo sala wana c'est parce qu'elle n'a pas le travail. Elle n'a pas le temps ya ko koma ya ko inspiration ko koma. Il faut ça na ba sotis. Parce que Bellevie azana ngote des différences yango wana. Pour Bellevie so que bien kota na ba bêtise aussi la zo sala wana automatiquement boye ba ke no Bellevie azana inspiration te Bellevie koma kate donc manque à travail. Alors tant qu'il y a un travail na katina e aoki kota aoki ko se mêler na ba bêtise ote. Ça aussi il faut koye bango.
Bref, la grande famille, nakomi na suka. So na beti sibino libaku. Oli bisa. Biancaza. À se prendre en charge. Nothing to say, nothing to talk, nothing to add. Yakoba qui s'est insulté. Que la justice de Dieu soit faite. C'est au moins ça. Et l'Europe, c'est quand déjà la justice à Congo. Justice à Congo. Mawa. Justice à Congo, vraiment, franchement. Mawa. Donc, avec ton argent, au Balousi Makamu. Totala na bango nde ba okende na makamu na bango totala ba télé sikuna ba kosuka parce que eza na coin o nzamba zozela bango na ba reine na bango na ba reine na bango baza na ngwana atando voir kuna nzamba kosuka a okangela bango. Nous on est là, on continue notre travail, on continue notre combat. To bundaka awate to ka ko bundate to o bebisa ba vie batute to o kanela batute netinga mama BBC personnellement. Tant on a fait la analyse d'anga, na sala émission d'anga, so na ko télé mélanie na memarango pe likolo, je vous dis vrai, ce qui na lobby na kenango likolo ne na zorape sinani sila wana na lobaka na munoko. Mais mutema nangeza la rapembe. Mutema nangeza la rapembe parce que na ko ina eta za ekela mwanzambe. Na ka côté de mélanie na lobaka ka oyo a osaleza bien té. Ce qui est pareil, peut-être dans ma terre, autour de l'église, tika mabe sala malam. Ba interpeller la son église, c'est ce que moi je fais. Et je le fais, mouté manangeza la kapembe na ina kaete, otali télé so otali longi na e, ezo ibiso keno elongi ya télé so oyo, ezo longi moko ya keno oyo. Soka kutani no keno na butu keno aboma ya bomio. Mouté ma diziza mabe. Bref, je vous aime bien, tout kutana air moko. Bisous, bye, aimez la vidéo. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.